Ta position dans le futur dépend de ta vision dans le présent. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Eko sala penza pasi komatase komata penza wana équipe ya micro du peuple ndeko désiré tomoni penza na en image wana mingi ba père de famille bazana ba famille monene faut baliesa faut bana batangisa faut bana balata mais tala likambo boye ba impayé to ebité to ba combien des années mondial asa tina mbongo na biso po ba futa biso conformément à la loi sociale au code du travail. Yo ozali tata na bana o pesi promesse na mwana na yoko na kosombela olipa et puis comme na pourquoi oye ko pesa libanga eza kitoko te. Un chef doit dire oui égale oui, non égale non. Tozeli depuis 2003 ti 2018 boni bakufa boni bazwa pension de retraite te bango bakansela biso pour tes problèmes esila. tomoni penzana en image wana mingi ba père de famille bazana ba famille monene faut baliesa faut bana batangisa faut bana balata mais tala likambo boye ba impayé to ebité to ba combien des années. Mama Africa tokobelela Emery Okunji ministre ya PTT okokoma paka lokola batata wana yo pe okokoma paka bazala ka ba jeune soko tali bango komona ke bazali ba bogar ba papa wana. Mais pas si eleki bakondi banzuluki Banque mondiale a pesa mbongo na bango ezali awa ndeko désiré na kati yote ngana tunino mutuna il faut que la banque mondiale ndeko ko pesa mbongo. Mais mama Africa lokola RDC gouvernement ya to wumela ba bimisa mbongo na batote afdel mosala yaka nango yango wana banque mondiale atindi mbongo futa ba retraité. Mais na mbongo ya banque mondiale bozomono pasi nini po bofuta bato mbongo ya bino te ya banque mondiale oyo ya bino ya sala potopoto bosala kate ya banque mondiale bolanda tanda kisa tomona ki awa boye longonya na ye ministre ya fonction publique ministre Michel Bongongo ba retraité banque mondiale afuta ki bango mbongo na bango basu ba retraité belé ata moi manungu mike ezali kasi banque mondiale a futa ba fonctionnaire mais oyo boza ba entreprise mais siko ndeko désiré motuna msuku motuna eloko nini ko sala penza bongo na bato ba ko gouverner penza ba mite mali kundu kindoki mais baza bande ko bato bakanisa kake baloka kabelo kamba wana baza bande ko na mama Africa mawa ba mindele ba ko kamba po ba futa malamu to mawa mama Africa mbongo banque mondiale a pesi ba futa bato ya OCPT bato ya ba banque 3 banques wana ba institution mosusu ba société privée na 7 ne ba lobo total 7 mais pour bo futa bango banque bango balingi nini mbongo wana ya na maboko na bango babanda ko battre yango tango ba ko battre ba kena ngo na Sozacom ezalaka ba benga le château ba musu basala ba poto yango ndenge ba mesana liboso ba futa bango soki ya solo bolingi bandeko na bino ba congolais bino gouvernement oyo bozolinga bo umela mais boko umela bato bazako kufa mabala mazako kufa bana bazako kuma ba délinquant bo futa ba retraité INSS okay wapi okay mais ali mawa pour des retraités congolais et comme punition pour ça la retraite et c'est le kola aux yeux tumbu so continue la retraite mawa matonzi mingi soki boko na biso boko kapenza ko futa ba papa ba mama ba koko o bako lelaka liboso na bino ko sala bino soni te et ko sala pisa la bino pe moi mawa moi pasi bozo ngana na kibo moto moi ndambo mitema ba franc-maçon ndeko désiré to koti penza na moi lisolo na biso ya suka par rapport ya bagarre à la primature.
Par rapport à bagarre à la primature de Désiré. Olobini bagarre à primature. Maman, nakotanga mokanda moko awa. Code de conduite et agent public de l'État. Na article 9. Article 9. Na code de conduite et agent public de l'État. L'agent public de l'État doit se comporter tant dans sa vie publique que privée de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l'État et améliorer son image de marque. Toloba kiawa nakati na yango bazeko bakisa balobi il faut s'abstenir de tout acte qui frise ce qu'on appelle oyo babengi tribalisme, népotisme, ainsi de suite. Mbala eleki biso toyi koloba na kati article 16 premier point premier alinéa. La corruption, la concussion, les détournements de la main-d'œuvre, des biens et des deniers publics, le favoritisme, le népotisme et le trafic d'influence. Tobelelaki, micro du peuple, abelelaki awa. Bizaleli ya premier ministre Chibala. Koleka nanzela koboka kambongo. Bato babelelaka ye batambolaka. Ezali soni pona pete wana. Premier ministre Adula le kananzela zo kabambongo. Lunda Bulula zo le kao kabambongo. Kenga Wadonda le kakatabola premier ministre Patrice Emery Lumumba do tambola akabakambongo na balabala premier ministre soni nzoka likambeza na seadra likambeza na seadra kuna na primature zaende babokilo na bana nde batondi kuna oyo abala mona ya Chibala mobali moko abali mwana ya Chibala asala kapekuna directeur de cabinet mwana na yepe asala kakuna babandi ko wela na wana bitumba makofi na bureau ya Patrice Emery Lumumba bureau oyo Patrice Emery Lumumba apesa ki lokumu na mboka bureau oyo Chombe Moïse asala ki na kati bureau oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba asala ki na kati ba Mabi Mulumba ba Pinga Kasenda ba Ngush Karlibond yoka bakombo tabe bato ba bureau yo solo penza bato ba boboli kolokonga basala ki na kati Bruno Chibala komisi yango likambo ya babokilo na ye na babana ya badirkabe makofi baze ko bete kuna ba ulantulu baze kuna bakache baze kuna ata moro mzambe amekawana likofi mbalaki na se kuna baze makasi soki balembongo ti bakomi makasi ale bameli miliki oyo ya kin marché ale babandi makofi babeteni babuki bavitre bapanzi bapot de fleurs likambo na primature une première dans l'histoire du monde une première dans l'histoire du monde yango esalemi na kati ya bureau ya primature ba intérêt égoïste te o bana ya dirkabe bazai malamu koleka bana ya premier ministre ba okuna balobi te awa na primature tomoni ba UDPS baza mingi te mingi akaka ba famille ya banani babokilo makofi etamboli wana na bureau ya premier ministre s'il vous plaît bureau ya Patrice Emery Lumumba. Mais soni yango tolobi code de conduite agent public de l'État en son article 16 en son article 9 et sengeli soki mboka weza malamu na tango bo basi batiti bala maboko na batone ko tia bango maboko pour ba vidéo eza partager mais soni bongo régime ya balo baumela boye ko sambwisa mboka à ce niveau tala niveau mboka komi poto burieke mo potu ndenge bangombe baloba matondi mingi tozali susu na invité moko na plateau na biso Yannick Samantou yazali président ya Avenir Bemba boni sangoni no memeli biso sangote mama Africa na ye awa parce que bana Congo batindenga na loba peuple congolais azonyo kwa mana kambo etali lotiliki oyo camarade Désiré Mbonzi wa Mbonzi auti kolobela ngwa par rapport ya bandeko bauti na mboka ya Guado
bana ya Kinshasa bazali konyoko mo mingi na makambo etali lotiliki. Déjà babisana na ngoli kamuni. Mama Afrika ezali molongo oyo mokonzi ya mboka chef de l'état atiaki yango zaki prioritaire pona atiaki on a 5 chantiers mais lelo bana ya Kinshasa bazonyoko mo mingi. Likambo kokamwa pe pasi ngana azalaki avant-hier na veni moko na commune ya Kasavubu ya Uma. Na fandi mais bato ya Sinel baye bakoti na lopango bazotuna keno bakata courant et puis mokolo lopango wa seki koseka ti abino bakata te so la pesi waka 2000 soko donc soki poza na mbongo te bakati soki oza na mbongo te bakati et puis courant alobi courant eyaka te courant eyaka kaka donc il faut vendre ti ba minuit 4h du matin pour équier eza pasi pe mawa biso to ba barrage à minene mais le peuple congolais azolela le peuple congolais azolela ke no courant to pe lotili ke za tezo sala pasi mingi. OK, merci beaucoup ndeko Désiré ne donc ko mpenza na suka mais moi likamu soko likana ba banque mikolo yo ba banque mingi soko ke kozwa mbongo na yo moko na Western Union ndeko sama mingi soko kozwa mbongo il faut futa susu moi 1500 soko retirer mbongo lo ba moi mbango poto ko connaître mais ezali scap tala lelo mama ba banque elongwe banque et combiné ba agence de transfert d'argent hein mais c'est grave. Est-ce que l'agence de transfert d'argent on a bazali normalisé na mibeko ya mboka banque ezako ça la rôle ya transfert d'argent est-ce que bazali normalisé ba koti na kati na mibeko ya mboka po ya banque to po ya transfert d'argent ba yebisa biso petit na wana lokola escroquerie ezali na kati toza koyeba te bato bafuta mbongo po bakota na droit ya bambongo na bango kozonga likambo na courant tala lobi Kinshasa mobimba kotala match kaka baza kotala match au courant piu mvili mobimba molili mawa soni barrage ya Inga barrage ya Lokumu na monde to komi lelo bato ya délestage tozu ba verbe belé vocabulaire asika et comment délestage bana mike ba yebi délestage matondi mingi na yo ndeko Désiré ozaka toujours wana pona ko yanu na mitona na biso pe un grand merci na Yannick pose la qui ensemble na biso mokolelo régime bato pesimino mbote pe lisusu mbote na famille epeka mobimba. Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans le présent. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent.